caméra contact. Ngali posa nza bato oba mona wango mbongo publicité na makoke na basenga exact aluka ba soutien ba soutenir ko ona bota na bote ema like e kona na sike no bona ma ko na bota na bote ni na tende da sala mpo bote ko la ma tende ko vana na ko sisi ko ko la Bonjour, bonsoir, chers amis internautes, chaîne YouTube et ce podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Non. Bonjour, bonsoir, chers amis internautes, chaîne YouTube et ce podcast. En tout cas, un grand merci à vous, internautes, ainsi que abonnés, vraiment vous confiance. Il y a qu'à s'abonner, qu'à partager l'émission, qu'à taper l'émission et Tina Souk. En tout cas, c'est pendant qu'il tourne au magasin, quand votre âme, le serviteur, votre qui fait 4 le lion de la presse congolaise, autrement appelé Exode 1414. Donc, un grand merci à vous. Si ma caméra, na zabongona. Ingénieur Edo Bassadis Montréal, Lisson Nzambe, Yepena Simbi Bena Caméra, un grand merci à vous pour cette belle image. En tout cas, Internet Nabiso, Nenge Nalbanabino Karabomona Nabiso Ming na Banzela, Bomona Nabiso Bena Ming na découverte. Alors le vraiment na kiti awa na commune qui monte que si revenu Afrique na ebongo ko sula na moko ya biso mwana mboka kaka ndenge zalaka Kongomani na kombo ya mama Judith. Alors toyeba mama Judith azanani en tout cas bino moko bomona ye et azabongo tokolo ba malade. Alors malade ngo toyeba vraiment ming à travers ye moko bete biso bina ko expliquer biso malade ngo bana quand et puis pourquoi comment ngwana en tout cas ko pena bien makasi na bike ba kotala ngo e kozala pena bien kozala pena bien mingi ba numéro za wana vraiment ba pela bino e kozala pena bien makasi donc pour na kozonga susi moment muke na zana d'ici ka chango précisément na commune qui monte que si revenu Afrique na ebongo na résidence ya ba mama Judith tout solo na ikaka topé sa mela a expliquer biso le vraiment mingi na zana esengote moment muke kaka ndenge za ba tout à l'heure là tozo koma kuna tout solo donc restez toujours branchés donc ko zappe écoutez et vous appelez malam merci beaucoup ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Voilà, chers internautes, chaîne YouTube et Abisso podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Vous continuez toujours pour s'abonner, pour partager, pour liker. Je vous salue bien makasi. En tout cas, vous continuez à toujours là. Quand la pena émission la bino ibandeli tina suka et so sala biso pena bien et so sunga makasi et ni aloba na bino na depuis nazal toujours awa na commune qui monte qui sur l'avenir Afrique. Siko wapi na ki kusula na mama na biso tobeta pena masolo et bokomona ye pe ko se présenter kaka devant bino et ko pena bien makasi en tout cas pour intéresser yango et vous allez bien en tout cas un grand merci à Montréal na sima caméra na zabomona ingénieur Edo Bassadisa Lisson Nzambe. En tout cas eloko oyo iso sala pena bien ba commentaire na bino ba ki ba commentaire na bino surtout j'aime Nabino et pour partager l'émission. Alors, tout ça suivant, bon, on a mis la découverte, émission, belé, tout ça qui est chaîne, il y a Bisso podcast, les chaîne moko sociale, chaîne où il sur la pibavé, d'orphelin, d'orpheline, makame belé kaka et ça la rapina na mboka na Bisso. Merci belé pena ba partenaire et na batu oyo ba tsakape ma boko pena na chaîne ya bino, ne alba na bino, chaîne ezayanga yayo. Il y a Bisso Banso, Kongomani et c'est à tout à l'heure là, na maman Bisso et Kozala. Malam, c'est toujours bon. Merci. Voilà, chers amis internautes, nous avons déjà invité dans mon collalelo et Mbote maman. Mbote. Comment on a dit maman? Maman Judith. Mama Judith, merci beaucoup. Tous vraiment na sengomingi ndengo ya bibiso na mokolo lelo et pour que tout cela na yo. Voilà, balandi baza ko landa yo vraiment na minto devant ba itando ikena bango bisikanya so oyo bazwami azumina le baku ya ko landa émission ya biso ya mokolo lelo. Alors pour la vraiment caméra
au solo là parce que tous a batinda mi bae batinde biso et ko beta mingi moi li solo d'abord il y a débit il y a maladie maman na biso abota mandengona to azwaka yango na kimokolo to na kibumona mingi parce que so bébé eux appena mie ko zala mingi et pas na moko tous appena li solo ya maladie ko zala mala mingi le banda na la mine pa banda kana lino banda na la mine mine na souffre mine comme ça na la té wana là c'était zakina agini bon oh tu vois va 15 peu de quoi non pas si amine on est banda kana agini non non de kimokolo déjà OK maman ouais, le téléspectateur, télévision regardez, maman a besoin d'appeler dans messa. Donc, azo te canaé, donc il faut comprendre, tu es cozoyé, et na messa naé, azo débrouillé, azo teka. Donc, vous tenez vraiment regardez, bon, moi déjà, moi, les solos, mon pied, n'engé maman a eu pour yébisa bicho, donc en fait, à bout de mandingo la té, quoi, donc, bandaï la kolo. Et à Banaka pour sentir le passé et après n'engé comme ça l'état mingi donc j'aurais pas y mon comme ma Julie et pour la pena ma la merci Então se vai lá que se não sabe. Então onde me fundou lá que tu que de lá e que trabalho lá não. Porque na pas dentiste no bazar na viagem com dentiste. Não tem amor lá na dentiste. Porque va consulter la vie até les 2000 on tem na malade. E bicho mais abolo, to não to pesimbo, to não na 2000. Então se tu salama uzima kana lá, então banda bo salama uzima. Baki balonsa to kena hospital, se tu longa mino na doctor ana. Tena chibe nda. Sima mikolo. To mora mino ekitate. Porque no hospital msisi wa considera na tena venite de fazer o hospital. Ba considera majo mtu alona ko mino utasaidia refala zela etama ekita. Bazile ta considera asaringa. Alona mino bo mino sa. Tola rezo mino ya mino. Kwa mino wete. Mais mission c'est les canaux TV. Tuanda ukondo. Msangantene o ni ofele. Tukenda sangantene. Sangantene basema so kondo. Basenga kwa mbele la secrétaire. Bon ana tena. Mo ko tolela. Quand quelqu'un s'en fait c'est un bon délai. Quand docteur va tena bon penga va consulter bien. Bon basenga ka. Il est kaka ebele makasi. Et que ça va sommer à combien de paiements ça sera pour l'opération? Bon, comment que $5,000? Bah, $500 non, bah consultation. Donc $500 la consultation et puis $5,000 pour passer à la nini nyonso. Et maintenant banda kuyoka ba douleur to ezalaka ba douleur ezala non. Si ba douleur ezala non. Donc ça t'appelle ba douleur makasi. Ouais, ba douleur ezala non. Trop douleur on mélite ça. Est-ce que batu oyo toki ko benga batu to benga batu bayoka mité mama batu basungaka ba prochain peut déjà depuis malade ngo sala. Bon non même si on a tout venu hier mais c'est tout pas famille là avant même na mole papa mo aka ko na mole tout sur les gens te venir mole ba la biso ko go za ba benga no ko ko sera pour ba na junior papa pas pour tena changu ni hospital la benga so benga azana kango ya mombo opération na mambo si ça na kango na ba ko ta bana to zela tire est-ce que maman a biso vous en bana qui wana sate on va dire pas papa na maman on va passer on va pas passer maintenant messa oyo eza messa na yomoko kambongo na yo to ndeni messa maman copie mo sala kuna mona bena ko to zana succès makasi pena ba client ebele maintenant ce qui vous vendez tant que moto yo mona soko mutali nango et ça la ka ndeni oh ça la ma passe non je bote mbote ça la ma passe ça ta ko mutala donc ezaki voilà donc voir même miroir ko linga même ba ko talango et pesa ka opena bien te oui aux amoto et maintenant
ce qui vraiment mutu amonani aye a aider et au hésiter vous allez peine à souci qui non ba longolango pour côté la cale oui on est bon même tu ne botte ben monsieur pe ba yaka na bango ba capturer ba jika ba photo ba pays quand on dit na souvenir en tout cas eloko oyo bandeko ceux qui bo sala yango pour que bo sunga vraiment wana ko zala malamu mais ce qui est ça pour que bino bozwa mosolo ya mutu akoyoka mawa ya sunga mama na biso bino bozwi mosolo boli yango bilo mosusu ko malédiction auto baba nako ba sans costume avec cause yeba yango soki osali eloko moya ndenge wana ezala génération en génération totalaka te kino uno tobaka te kongo ezalaka mabe congolais nyonso tozalaka motema mabe te bato ya mawa batalaka ntango aede yo osi mosolo na olie yango yeba yango de génération en génération nga mona moto liboso na lakeli yo soki ozwaka mbongo ya mama olie yango kanga dati ya lelo soki ozolanda biso yeba eza de génération en génération okotikaka mpasi na génération na yo mobimba mpo kozala na mawa ya bato c'est normal parce que biso podcast bokitaka na banzela bokitaka na baboyo moni mama yango toye tosolola na mama boyoki ndenge alobi abotama ndenge wana te oyo azalaka mpe na susi atikala boye te susi ezalaka basala opération tala mosolo ebele basenga 5 000 dollars na to ya lelo 5 000 dollars maman na biso azalaka na susi ya ko basala opération pour azonga normal tala asala cop na ye c'est courageuse musala moto boye sala non passe yoka passe na estomac passe sala makasi estomac pemi na moto ozalo musika ndenge okalingaka banini ozalo musika. Ok, merci beaucoup maman tokoki kozwa yo ntango mingi te otala mpe na caméra lancer message clé et puis opesa mpe na numéro ya contact ekozala mpe na malamu mingi pesa pena message otali pena kino nga na besoin na ngeza boye pe opesa pena numéro contact nga yo posa ngeza bato o bamona bango mbongo po biso pena makoki na basenga ezate aluka ba soutenir na po ena botama boye te e malade e kona na sike un jour no bonga na po na botama na boye te même na pende basala nto bete naturellement pe mutute ko vanda na aussi son toto là diwana mate batama basuma numéro nanga eza 084 99 55 026. Ok, au bandela parce que bato musu bakokota pe balandi pe émission na retard 084 99 55 026. Ok, merci. Numéro ya maman Julie, maman Judith, numéro APC contact ya moi. Donc ceux qui ont bengi moko, biso numéro za na ngwana da ba petit écran, petit écran, mais eux za mieux numéro la yemoko ko benga yemoko ko zo yemoko ko za pena malamu mingi. Et en tout cas nayebi ke ba fondation ebele ba ko landa biso et donc tukitaki pour que tout soit na mama omoni ndenge apesi ba détail ndenge malade yango ebandelaki et puis na ndenge compte lelo souci ezaki basala l'opération pour que azonga pena normal baka tout est possible à celui qui croit à Dieu. Donc nayebi ke ba prière na bino sika bona ba ndako ya ba pasteur ba kolanda biso ba évangéliste ba kolanda et basala nzambe mingi ba kolanda biso vraiment ko tia pena loboko za malamu numéro ya ngona pesi ko la pena bien ceux qui bengi moko beaucoup solo là ko za la pena de malamu nayebi ke ko la ke belele biso ya ba itambeki na bino et ko na bongo solo oyo na ela ki bino ya mokola lelo ya ngona asolo na mama boka mo atende bolobaka bomona biso kana banzela
Il y a des podcast, il y a une chaîne sociale pour le développement du peuple et d'arrêter le peuple et Sunaka. Il y a un autre qui tout soit na maman, qui a un pour ça les là, pour ça numéro 1 on les a lancés, puis numéro 1 on a maman a en tout cas il a bien et quant à moi votre humble serviteur qui ne fait pas le lion de la presse congolaise en tout cas na sukifma awa et na sima caméra na bien Canada qui bon on a ingénieur de Basadisa et l'histoire Nzambe mon na Tchango donc tous abongona Kimbante qui na disika Tchango na avenue Afrique na résidence et ba majidite omoni mesane yango yo yemoko yeyo na wa bino TV za radio te to tchaka radio te ko mutalo baloba na sima po to ba image leka imagine leka na kitoko makasi mama yeyo mesa yango toza maboko pembe tuti maboko ndekaka ezalaka en tout cas bambote belé na les trios d'enfer et un grand merci à vous si que na mon vieux Charlie Waingu il y a maman Coco Machatima dit que mon vieux Charlie Waingu depuis Canada 001 et maman Coco Machatima depuis Canada 001 qui monte que yango naza pena na mabila qui monte que sur Avenue Afrique en tout cas ça les pena bien makasi beaucoup c'est toujours ko s'abonner ko partager ko liker ko ça bien c'est tout à la prochaine numéro bye. Soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilo